ba Suraya na Abraham na mo ya ngwana nde bolingo aba okutala makama papa na papa te papa leki na papa kutu baswana na biso bana to eko soutenir papa et parce que bana wana jibe pia na présenter bango fali na ndako na bango ta fali ba do okende OK bana malamu bango wana et puis félicitations mais ka aigle na mariage Ken pia no bana ngasoli kambo ezali na lukayo na lukayo na sola na yo na ya na ona réseau te naza blessé makasi na olukaka na kuta na yo na sola na yo oloba na ngobi soko za na problème na nga na miso lukanga so na banelo ma réponse pa pesenga aw nande ba dimnenga ezala ke ona fingi yo ba wario ba oloba ezali kama ba wario te ali kama bureau pot nyonso na oloba awa mutu alobi na nga mabe aw bomba mukila e comme mani ka ye na réseau alobi na fali ezana alobi na fali ona ina sola na fali na expliquer makam ndenge lekeli pour mai pene ningani mai sopani oh dans mabe ezali déjà na perdre mwana wana la fièvre il y a 2 jours jour alobi na yebi obatela bana te azana koko mabe siko ngai koko mabe yo koko bien obateli tende falo batela et na ba ino sa ele miso tango okunda falo batela basimi mwana na malamu te basi mwana malamu te ana koko bien te oh pour nga koko nchoka na protéger ya koko nchoka soza malade ngata mission no sa te na sa no hôpital no landele traitement de A à Z abela khatima na babela bon donc obenga ndoki babik bani kendoki muto ya benga ndoki na émission na yo ye muta bengani yo na quartier la te ay njoko babengani yo na mungamba Landry Kidoga babengani na mungamba wala mungamba ti na taka ni tena moko bakangi nani bakangi mutu moko mdoki nani mani kendoki mais oui oh la bien pas quand voisin pas na famille pon no wala za nkala msuba bilobela ya malobi bien mani kendoki alors bien une émission pour tout ça là qui on ça là tout on compte partout pour y bénéficier d'internet et surtout le wana yanzora le wana avec mutu moko ako mutako kundelanga mwana te mutako kundelanga mutu te biso kunda mbongo akase na mbongo na biso yo kundelanga mutu pourquoi mutu nanga yo kunda pour gagner amna e ma travailleur na kofio le midi na contrat nini ayelanga contrat auta wanga na nini na bosolo na politique awanga ni njora tu es immature et puis tu es sans cœur omoni wana bafungoli porte aliwa oh ngaku naza bakoko 4 moko akenda na tikali na débat bakisenga moko comme na 3 yo za otikali kana moko so ba bamboli so histoire ici la raté parce que tu es immature yo kanisi mwana ndenga keza baje soki liwe koti na ndaku basala na on ba jeter et loko sali mukoko na frigo yo zo sala émission ya bas moni loko efungwa mina ndaku noko sala na on ba jeter wana badute wana mwana moko kaka yuza mama ya ndenge nini chef ya ndenge nini liwe koti olio vando concentré oye ba place ne côté les autres ba mission ça ko se moquer nanga ngana kanga ba pesa nga réponse ta mwana mususu ya na regretter tes mains na regretter na comportement na yo na regretter donc yo pense à mobile t'es pas une femme une mère muto okundara ba ta famille non mais là tu as perdu ton sang wana kufi ya yo wana kiaku kiangana te wana za kiaku Une famille stable pour une nation très stable. Nous avons besoin de vous, femmes, jeunes filles, jeunes sœurs, enfants, papa. Biso ba mama nyonso pe to kozala ngana kozala. Bama mulwayi muchibiru chinene chichenze ka ku showbiz mu le 19. Ba mama yangu na badada yangu na bailika mie bote mkuye le 19 mars kwa ya hii mwaka hii ku showbiz ni bitakatifu. Maombi ndio kwa majamaa yetu. Le 19 mars, biso nyonso ba jeune to bengami na showbiz. Tokumisa Nzambe elongo na mama pasteur Myriam. Là, enfin, de prier ensemble avec vous. Car ensemble, c'est mieux. Muchibilu achi bikiraba ma mubonso basangante te mu ville province ya Kinshasa bwani nulo muchibilu achi bwatu mwana makuto mpanda kumuji mama pasteur mulongo. Majama inasumbua na shambulia shetani. Mpie bengi sana mpie le 19 mars ya 2023 tutaomba sana na nyinyi. Mungu awabariki sana. Maman veuve, les femmes maraîchères, venez, nous vous attendons.
check, c'est 10 cap la merveille, PIB de oro. Bon en boucle, tout soutenir Fondation Yavi Nabiso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Azor assuré, obsèque, Azor assuré, habitation en Europe. Pas dit la cause, Azor assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo ili susu, non, l'issal ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nioso ezali, nalisalisi assurance. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims na bato bazoloba ke Congo fo ezala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien pourquoi vie na so na emameya fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya emameya fondation lisalisi ici alongisa biso ba santé ici alongisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé mpe ezali wana balobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo tolukaka eza kaka pa ya fondation Emma Meya fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde tala moto oyo asira ba santé na biso L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, très chers fidèles internautes. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à abonnés fidèles, bateau, partager et puis bateau, commenter la vidéo, na biso ça la biso énormément bien. Je pense que né na nosaki bino lelo na kozala bongo na Manique de John. Manique avec qui tu remeka vraiment que sur la tout sauf rien aux actualités puis oh, tout est allé actualité, il y a musique, il y a nyonso turomeka vraiment kosolana et merci na bateau ba soutenir biso de près de loin. Merci déjà à ya Laurent Lorenzo, il y a Laurent na dribble na Irlande motema elle chante et puis aussi à Dada Ulungo na Suisse pour la benga maman sociale. Merci surtout à mon ami Megra Mangwana les banquiers sans oublier à Pèlerine Mwanza la pèlerinage. Je pense que Richard Tessa derrière la caméra, so aux amis moral nabiso. Au fond, on l'a vu sur ça là vraiment bien déjà là. Bonjour à Majigan, la reine de l'internet. Bonjour Kérit, bonjour tout le monde, bonjour abonnés sur Africa Elengi TV, na abonné à Manique de John Tokos officiel. Avant de commencer, non c'est Nzambe merci. Non c'est Nzambe merci na protection na ye, merci na nyonso. En tout cas, a osala na kombo na ngati. Na kombo ya Manique mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci vraiment. Éternel des armées au nom de Jésus. Parce que tout ce que la Bible dit, tout ce que nous demanderons par le nom de Jésus, il nous sera accordé.
À cause de sang de l'agneau, tout a été vaincu. Et le diable a été livré en spectacle. Alors, il a été déjà livré en spectacle. Zambé nanga kosarate. Na mélangeaki na mafuta te. Na mélangeaki na maïté na mongwate. Na ainsi dit l'obéla tanzoto. Je salue mon pasteur Alphonse Kainga na l'église Sion. Je salue pasteur de la foi Mayata et papa Herbie na radio message de vie. Goreti Louvoizo, moi na liboso, ya nanga chéri, Tommy Tunime, mon frère Aminata Eze. Aminata Eze, je te salue en passant. Mireille Okito Motema Junior Okito. Marie Mayola, Babi Wane Ratate. Numéro 9 de l'équipe de Maniké et comment Marie Mayola. Biter, yene mutaocha babi mikolo ezo raté ta, ndeto telemi boy balinette ba Marie Mayola, babi bambati o Marie Mayola ezo raté te, babi toza na kaka chapeau elengi, chapeau au goût bino mobota elengi. Donc merci na ningo invité na plateau na yo, ba maman lelo moi oza mwana biso te, mois de mars, bato nyonso babota na mois de mars. Bon anniversaire Nabi. On a baoto kangani binemi la pesi no bon anniversaire. Pour botamana moi ya ba maman. Voilà Manick de John déjà là. Basi ma femme légitime. Bien habillé vraiment Manick. Babi obokasi ya NK pièce pénétrée. Ba pièce fandi, babi tanto kota kana ba nkosa bo evedi ba pièce vandi NK Lux. Basi ma bala ba femme légitime na lela bino fort. Ba nyos ba linga ba basi ma bala eza banani. Ba mama ya mabala, ba femme légitime, basi ba fandi la ngwende. Eboye ba bangote. On a raison mystique. Pourquoi takuna en tout cas pourquoi takuna il faut ça la incarnation. Liste ezali, ya basi ma bala ngo. Liste ba mama bala bazako. Ba maman oyo parce que depuis le monde a commencé c'est la femme qui prenait les décisions. Le ba kosa biso bino mibali te biso matondozo ba décision. Mibali ta ba monique basi bali bakosi basi bali kolo bakosi biso mangoma mikemike po biso ne to bota. Et puis ba ke basi ba makasi pone yo ko kapasi obota te. Mobali so akufeli mwasi. Kaka na matanga azui mwasi mais mwasi so akufeli mobali asala kata ba 10 ans azupe mobali te. Mobali soki mwasi bandi obela kaka 2 semaines 1 mois azongisi pa ba parents na ye mais mwasi akofana na mobali abela ka timu ko mobali akufa. Mobali a capacité biso un vrai chasseur. La godie ousu. On est ensemble. Babi balance yo. Tozo balance. Balance yo. Manique de John a balancé. Babi prince babi à l'étoile qui brille. Balancer déjà pour quand balancer? Bientôt là, Tozo Zela, je salue en tout cas équipe Mayabayan ba innocent au bazana ni na bango babenga ni na ni Afro Congo non nini yana innocent la belle na bango mutu baza ko prendre clip en charge. Je profite pour saluer au bazo consommer tanaye Théodore Lito Aigle de Kawele babi yende donc bazo consommer tanaye, c'est lui qui règne, c'est lui le boss. Le mot boss ne suffit pas pour lui, il est plus que le mot boss. Théodore Lito Aigle de Kawele, l'homme en jet privé. Beaucoup ça rabisseux zarande aye. Théodore Lito. Voilà Manick de John, je pense que Badba Hotel Abisso partout dans le monde balancer Zoya. Batba zelango comment? Tolinga to bimisango déjà na mars awa, mais bon Monique ba utu ça clip. Au moins biso to ça na be fort personnel et puis to saka na mutu moko azotia biso loboko to tozo lingate ba producteur azate derrière Prince Babia il y a des gens mais ça na mutu moko azama ka to boya otanga komo to boya ko lakisa epo ba okiotia biso songi ne bo mesana mais Babia Prince c'est l'étoile qui brille. L'étoile qui brille biso avant to sali comme to sane to sambeli nzamba révéler biso après to sali donc nzamba ndazo conduire nzamba conduire biso parce que les gens croient que non musique est acquis te nga babia bana nga musique eza travail na mayele il faut que bosser très dur. C'est pourquoi moni ba musicien quartier latin ba benga bango l'école des anges parce que baba na mona na noté orchestre bossa net quartier latin que bobandi répétition na 8h. Ya bino mona ba musicien bokati na 18h na 18h tant confiance au kota ba bandi à 18h T0 après bokati so pas le bokena akena bino T5h donc à faire travailler ça bon le quoi ba cheval ba ndo mona ma bemelelo oyo et le quoi na petit kana prince donc travail on a ça prince au communauté au comité
mutaloba na babelo kwa na redi a miss tango aye na succès macha pesi nango kominante nano comité mais succès à somo o babia ça succès na 18 ans oui oui à 18 ans déjà ba betele maboko ba mema na chipo ikolungwa aéroport Anjili ti na place des artistes na ya internet 8 ans yango nazalaka na top prince ana makila ba champion to zela biso to zela temps to forcer to que place monter to benda to sala boy ngana lobaka na lobaka na 2023 na obeta Kinshasa tant na lobaka na obeta Kinshasa na ebate ke sama leonde sala maya na ko benga ngwe komina o énervenga manike na koma sona atola ti casquette Kinshasa pe to tambola mboka nyongo bazo reconnaître to za ko defa oh mona bata mutanyongo me mutanyongo ki babele ye wana leki na yo comprendre célébrité ça rappelle bien te oza na vie na komi discipliné na makambo belé naza sous na sécrété or que na vie faut ça na sécrété makambo so ko ça sous te ba place musto anda okende moi okende moi vie privée na yo mais moi sous te poso ko babia koti wana manike donc voilà quoi en passant je salue héritier Wata la pulga motona tembe la goga motona tembe na lobaki batu nyonso babaki ba beta martyr 2023 na komo mona batu muso ba changer ba date o te moni te na ese bina obenda makola bendi isusu bendi makolo encore te tant comme date mbalo babi ba témoin de Jéhovah mutu baluwaki mais tant yo zo pesa date ba isa ko te ba témoin de Jéhovah mutu baluwaki lokuta ba benda makolo c'est pourquoi il y a de femmes lâches et il y a des hommes lâches ngabo ba nanga manike na finga batu te olikambo eleki en tout cas ba Abakouk si la bisalu likamna lobaki yangwana oyoka mingi faut yo moko tala makambo susu dans cette émission il y a pas eu des injures mais ba flatter ba katelio ba elio place kaka tant manike alobi te olio yo kaka batu ebele olio zo tanku to sala makambo na yo ozo yo kabatu même mutu alobaki no te manike alobaki na sila oleze azwa temps abota afinge stérile non na ba so pesa temps est-ce que solo bina mutu azana mangwele na mboka comme na 87 bana 87 ba uta mboka bana mangwele ya minene ka neti ya biso ya ngana sepela ba benga mukolo parce que avant de vieillir il faut vivre si oyo bato combien akufi pena otala nzoto nazo lela na vivre te na kufi na âge ndenge nini nga donc nde na zabwe na souci na atteindre 80 ans mais na jouer na ko sa 48 ans non musika pas même demi-siècle na olinga na vivre tina âge wana non somme ta bengi nga manike mukolo na sepelaka na mona neti benir nga na umela mais na Congo bato alinki mukolo te en so nga mutso pesa nga âge na olba soki na kufi avant yo ba âge na croix po bato musu ba pesa ba âge to moni na croix bena le boete abanda kosa mo bali na mo ba âge ba koma na croix na ye yango te oyo yeba yango te onga na yeba nga na yeba ka mo 1971 mais na croix ba koma 74 na mona nga ananga ya kosa nga âge Ozomona, c'est ça. Mais la maramba si le il y a des bateaux banda penser peut-être maniki ba rotinda maniki bazo tinde. Et le mot ana sikoni alinga tekere. Il y a des gens on est ko penser que maniki oui. Émission ya on essaie qui Mike Lokamba ngana kere. Omo na essaie bino. To sola bien to ça que émission bien. Très bien. Nde na sala na chata kutu et amukende na sala na bien parce que na sala be émission belé. Si ça question non pas. Il y a des gens banda penser que banda rotinda yo bato belé vraiment calculer coût peut-être Belvi Kandinde a financé bambongo pour que otelemela si la bisalo ya loba o loba na télé oui binga lelo te la tambo na zana osoka na betela sur la Belvi jamais non mona Belvi ngakuna kamwa non mona Belvi boité non mona été non mona Belvi te or que si là bisalo tu te oyebi que non les na zabwe na vie na mutu nyonso na yeba sima babia na respectaka ye soki ba yela ki wango injure limbisanga na ko fingote OK oyeba kana ville na sonani na Kasai ozoya na sac no mwana muke viela nga shokoro na zana babia wana za mwa muke nzoto mike na yeba opona mutu tenga na yeba opona babia alors na ko fingote mais na matanga papa na bino balobaki nga na fingi otali même pe mission ba finga ngaiti na kaleso nga ezara salité muto alala ngate abima na ngate mafinga kaleso nga mais o arrêta bangote soko telle émission na Shadrach au monde il y a pas eu des injures MK kangela nga kanata na senga bi MK telle émission asa Abakouk mais le na sa émission bi manike na moni ko finga te oso comprendre nga na ko fingo stérile na ndeni nga bi na temps oyo
si la azopesa temps na ye mingi na musala na koyoka bato normalement nde eza boye ntango opesa temps na musala olie kutu normalement si la nde eza wana na temps oyo akobota bana ata 4 ozomona alobaki yango bongo bota l'émission est-ce que sobi na moto akobota bana 4 finge stérile le tout ba flatter ndé ba oh ya ba flatter ndé ba ya congolais ça na flatterie c'est quoi flatterie congolais ça mabe na ndeni so ki po abo mama ni ke pas kérit aya man ki afinga kérit ya ronda la vie il faut tout vérifier si la naïba pour na chokoro chokoro mta présenter ngayo non non mona te soko abeta on asimba obo eh man ki ko kama oh pire petit na problème na yote to tika banda wana pe na mona yote belvi kandi yobi ke non na mona eboite na mona na ebi talaka na ba na talaka na TV boti ko tia mwana bat na makambo ayebite so na la kisio na mona ete makomelinga bi nazo regretter na lukini mona nazo regretter batu oyo bazo tia kombo na ngala makambo na yo so lobi kanu ba tia kombo na ngapo ani ma grande sœur na silike nga bezamba suka yo ko tindanga ezam na loba na belvie zamba no suka kokomela anga te abina lingi ndete na kombo nga bina pesa ke exemple nga na ebiote na sana on na téléphone nga no na isa belvie nga na ebiote au contraire ku sila na ebio yo na ebiote pourquoi bo mélanger nga na moto na ebi pourquoi bo nga ku ndena zabo na ebite ke na sila basola te na ebi honte na ebi nga te ok na pesa kinde exemple na lobi bakanga na bango mbale lokwa bango bato ba sala monopole ya théâtre bakanga na bango mbale bazabe ezenti bobo na ada oyebi ke nzamba sala na ke sala film na ada na bosani komoni ada na obenge ka bobo echa imale siko après de nini artiste mo fini ngabite yi ada yi bobo ti siko yo abana siko pona ada mona ke on quelque part on dit na yo bani zakaka confusion ok même bobo ada na soane même bobo na mona ebote oyebi pourquoi le ko sana benga bobo eza nzambe OK eza nzambe na sali film na ada OK na sali film na ada ozomona moi j'aime pas diviser nga soko diviser bato no diviser bato internet na ba secret bela bato internet OK tant oza bien tozo kele tozo beta bandika ba so na zana mémoire le fanga ko lo ba likamba po 20 ans na bien ndenge lo bela kana ba ndenge lo bela ka alors là où moi je suis na linga bato ba sangana bazala diviser te parce que ngai mission na na vie eza ko faire avancer humanité pas faire reculer humanité na vie na côté ka masanga te na côté ka cigarette te na côté ka diamba te tout ce qui ne fait pas avancer l'humanité ngai na ko sala ngote nyonso yo conscience na ngai bike oyo le créateur alinga ngote na ça que fort ata ba lisuma mukeza ata lisuma munene lisuma mukena ya munene za bakosa biso nde poto tosala masumu ya mukena ya munene za bakosa biso poto tosala mutafinge mbesi na mutabomi te mutabomi ana lisumu makasi parce que alongoli mutanzambe na mukila kati mission na ye mutalongoli zemi alongoli mutabat na mukila kati mission na ye na mutafinge mbesi bande monte en tout cas si là j'ai pas de problème avec toi ba abakouk na pesi bino tambo fingi penza ba finga ngaka wana nde ba fingi ba futa bino combien tout le monde est missionnaire et salami belé pour la combo là te félicitations nga vous na sepeli la maîtrise wana et c'est vraiment bien parce que ça qui un jour tes questions si on pose une question qui mérite non répondre oui voilà question te mérite la réponse oui voilà je pense que le message est vraiment capté bato bazo qui on a contexte à mabe ba comprendre siko na sens ni manika lobelaki voilà maniké total qui comment tango Kisinzo a perdu qui moi na koko na ye agissement na yo ou l'accès qui vraiment bolingo peut-être qui peut conseiller na télévision mais puis tu as rota la Kisinzo ra alobi ki obenga ki chante sa cha image oh voilà image to total la wana Kisinzo ça reste sa cha deuxième image oh OK première image au moni njora azoseka manika benga inga pesinga ba condoléances azolela wana za moquerie merci na nengo cholinga menga na yebi pasi ya bato na yebi pasi ya okufela ngako kona ngakufa na boya osala ba émission na sala ba émission après 40 jours na sala te pona ara na douleur yo lobi ke so lobi na émission na soki ndenge koko soki koko akufi ngai tango mwana Jonathan akufi moi c'est Jonathan na Jonathan ba ya pana nga babi mama biso bakolo mona tozoka pasi boete yozo ya abambanga na se tu moni lelo moi c'est Jonathan aboti mwana mso moi c'est pas guérir blessure ya na kokaka teti lelo na regretaka aka
na tuna bima na lidu ntango akufi ba Richard ba oya ba mo na osaka na sala une semaine na tambola makolo ngulu kande na kena osombele makila makolo ngulu na tambola ka makolo ngulu na soloba ngabi papa na ngakunda te mama na ngakunda te ngana bali okunda ndenge nini nzambe na bomo oya bimeli wapi na liaka bana ya bato ata sorcellerie inconsciente nzambe na ya nazala na souci mo liwa mo na pena e mutasala ngwa brisanga Jonathan bina ngabi mama na obota bana mususu likamuni mama na ngala lobe obota bana mususu est-ce que obota bana na ano ya bota maki leta yo bota mwana soki akasa sakila ngako ça 7 ans mais reposta azana na 4 mois on moni que différence c'est ça mama na bana déjà ko tinda emai to bana ko swa na biso mibale tunabika mama ndoi mwana wana zalaki afanda papa pane na mama na mais soka linga ke classe ya ata na dépenser 2000 wana e komela ngambo 2000 akasia il faut ça potango ya na tongo paka memelike je suis venu prendre mon 2000 mais papa na maman ba tchelo bloko na sekli kambo o randoki si j'ai la sorcellerie toi aussi tana no memelike na perdre mwana wana la fièvre ya 2 jours jour alobina yebi battre la banati azana koko mabe siko ngai koko mabe yo koko bien obateli tendeni falo batela eti na ba ino sa le mission tango okunda falo batela et puis na pese ba condoléances une émission na koko no na frigo ozo sa l'émission et puis ozo se moquer nanga na bloquer na Facebook na bloquer ya c'est vrai pas bloquer okanganga ndoki bosala émission bokanga ndoki émission nini vidéo ya ngwana botali rechanter sa sali fils nzuzi na montage au tia yango bien je le salue en passant fils ko tsango pe na attaque obenganga ndoki babik banike ndoki muto ya benganga ndoki na émission na yo ye muta bengani yo na quartier latin njoro babengani na mungamba Landry Kidoga babengani na mungamba wana mungamba mais abi kofiolo midi mutakundele ngamba muta ifala zwa courage abis nini kofiolo midi mutakundele mwana apesi cotisation na yo esali tout pour que koko akundama mais ayeko lela na réseaux sociaux poani ayeko lela na réseaux sociaux pour batindele mbo yo kaza sebe émission na poani pour flatter nga sala be émission te na kunda koko na ngamba mutakundela nga mwana te mutako kundelanga mutu te biso kunda mbongo akasa na mbongo na biso yo kundelanga mutu pourquoi mutu nanga yo kunda pour gagner âme na e ma travailler na kofiolo midi na contrat nini ayelanga contrat auta wanga na nini na bosolo na politique awanga ni alabia kenda awake za porter parole à carte ba ucho bengani boka soni ko yaya tu es immature njora tu es immature et puis tu es sans cœur omoni wana bafungoli porte aliwa ngaku naza bakoko 4 moko akenda ina tikali na deba bakiseli nga moko comme na 3 yo za otikali kana moko so ba bamboli swano histoire ici la raté parce que tu es immature yo kanisi mwana ndenga keza baje soki liwe koti na ndaku basala na ba jeter et loko sali mukoko na frigo yo zo sala émission yaya bas mona loko efungwami na ndaku noko sala na ba jeter wana batute wana mwana moko kaka yuza mama ya ndenge nini chef ya ndenge nini liwe koti olio vando concentré oye ba place ni côté les autres ba émission ça ko se moquer nanga ngana kanga ba pesa nga réponse mwana mususu ya na regretter te mais na regretter na comportement na yo na regretter donc yo pense à mobile t'es pas une femme une mère muto okunda ba ta famille non mais là tu as perdu ton sang wana kufi ya yo wana kiaku kiangana te wana za kiaku aza kiangana te sikoyo c'est peu comment yo pour sala ki pour okanga ya na olaxa mta se moquer na ngabobe omanda osekanga te abengi ngana pe yo kake on est amokeri so boli batapo na la kisi yo batapoto mtu atindeli ngango ngako na mona ki amote batapoto mtu atindeli ngango yo kande vadia olobane yo ande vadia bana abanda sala bongo po vadia kamoye vadi pona vadia kamoye vadia mona ngana vadi to uti ko sona metana kufela kasia vadi aya ayokanga pasi ayokanga mawa abi mère boete mère santé okoli mère souci na obi na lokamba yokelanga mawa abi maniki aussi kombe boye yaya na kokate na mwanzi bazo motema na ba mission libanda ba chango kabo nazo koka kopema te nazo na omoni tilelo na regetake soka na chimuto na nazwanga aka tala na tokoma na cimetière chataka kanga itemo na fungola cercueil nazwa ebembe na ngai na chai na to na tombola na olobani makam na matoi ngabi mama na mutayoka ili solo kokendo lala te yo zaki mwasi alobaka za mwasi makasi mama kokendo lala te
eza makambo na koloba te mais bato bazwa mwana na ndene bano bazana mabele ah bon bana mabele les aki liwanzela ya nzela mababa iba inga ya oiba pona makamo ya pamba mais akoko nzora ndozo mona na ye na mona te ye moka mona ngo ngana mona ngo te akoko na ngate na mona ngo te non ça peut koko na c'est la famille so azaki koko na nga malinga sa ba jo asali wana te elle m'a blessé oh et puis le battu à la bise les battu tout et les kela battu à monter les keli battu nga vidéo tam to pesi ba condolence nga battu ko ba c'est pas un agissement non yo ni o ya comprendre que ya c'est qui il a relaté l'histoire tango ben émotion na ko ça est-ce que eloko nyonso so ba sali fo ya na réseau o beta lisolo to sola ki na tel na moi na kama ya mwa to soli privé tiango na réseau na betele lisolo na privé tiango na réseau abandeli moi bolamu na ngezo ganga tonga to ya kumatanga soki mwa bana bango balinga iko ya me bana bango mo babo mais yango pe eza ko étonner bato tout ba rotala biso comment to moni présence ni ya prince babia est-ce que soki manike na nzora bana problème eza bana pe bakoti na problème manike ya o akufa ki azaki mwana prince o akufa na mwana oui mwana prince pe o pa kufa wa mwana ya na prince propre aka mwana ya prince prince amema ya sukola to kufela to olela ya oseka biso aokanga ndoki yango esali ke boya te na matanga te toya te ata présence ko ya ofani bakende te ngakuna linga na ya pena na nga na ya me bana ba rappeler nga mabe na ina wa ucho salanga babi yango yo kota paradis okota paradis te mutali soki na matanga na bakoti le poison mama obosana te obosani makamba ucho saloka sikoyo tango siko ba fan ba bengi ba prêtre ba bengi ba mama mabala ba bengi soki matanga ana to kati réseau ado batali banda pe bakota ki yango batali banda ba boy o mona te que batali banda ba otindela buzoba osala wana buzoba osala mwana na frigo ozoya kosa et puis na émission ngo azobenga mama ya mwana aya koloba yango raison ngo yo esala onenge nini muta kufeli mwana no benga ya osala émission biso bamona matanga na biso tanto ke okunda babindela boye bino nyonso to sa to boya émission kaka image moko to pesa ki Afrika lokamba ba ite il faut lobela batu keno okufe kena bandolela ndele ya bana ko lela ta bana ko senga ta lela ita bana ko senga abana ko senga mata bana ko kumisa Emmanuel Dodi mingi po bisambo donde se bachi ba cotisation ya mutabengani yo mutabengani obya kundeli yo mutu okunda ngade ko kundela nga mutu kozwa mutu so kundeli yo mutu amwana mutazu yango ah bon spirituellement za bongo bakundela mutebembete famille mutekunda bembe bakunda ngo te ndeza wana mutu akundele mutu ba contribuer ba contribuer ko kunda te ko cha kota simu ko kundela nge bembete ko kunda mutu nanga makila nanga eza esprit ekeit yemta o commander esprit na parce que futel tanga kundi ya sombiye siko to kena spirituellement et yo bimandoki alors na suki ka wana ah bon so na décortiquer yo bien jura na biso ndoki na plateau na otanga boye sami boye omone ya kundi wana lokwa baboya ki lokwa bengana ki yango ndima ki habiter na larguer yo mutu po bino boke na ngobongo mais na suki ka wana mais maniki bo chabana wa to zaba bantu ka lobi génération ni rotika la ya génération na erotika la na makambo ya sali biso to pese ba condoléances to yokele mawa maramna bino mais ya seka ki biso ngana pie ba condoléances omonde ya se moke na ngate te na lo bakanenga se moke na nga na vadi atuni manike bana osala bongo de que ça mona nga ba tala omona siko manika litala omona penza niveau mutakoza motema mabe mais asengi réconciliation ya turo et senga te baya Willy Musheni banani te seke ya turo ba ofan sabino yoka na pena ngana fanda ni te yekuta senga on a TV simba te to sala ngote ya turo eza souté eza te to se réconcilier pour to panzani pour ani to se réconcilier te muto fanda te muto ngana ina fandi zoba ba peso ba condoléances se moquer après to yesu to fandi te il fallait to yoka ndi siko il fallait passer le quoi il fallait pas les canards réseau dans l'émission nga batena tanga kuma manikite boti ko poser ba question to nga na kufeli mais ya se moquer nanga aya o sali kutu bien o pas mis sous bien a fond le miso nga ne mobini azoba maleli pe na komba prince ba bia lobi ale on comprend ça moi nete te a moi nete pas ça zaka mona ekobo nga babala nga te sikoyo ina pesa information bana na ngai babala nga te bana nga baba na famille nanga bazwaka pouvoir abana biso to abana nkongo to abana nzala mpanda na kimbango so lingo zwa pouvoir abana il faut bala bango faut bala mama
Ok. Lokwa babalanga te bana nga basaya. Mais baroya pe le robala bana. Te simba te na prini bana bakoli makasi babala bana ke. Bana bakoli makasi. Mutu fala bala bana kufi. Po mutu fa bala bana ka bade na mbongo na yasa kufa. Ok. Famille robala là c'est impossible. C'est impossible. Biso to la au moins boko to na principe. Na pesi ba mfulusi nyoso yenge. Bo elimbisanga nde na sake mission na Shadrach na lobaki makambo oyo. Eza ba secret bogangeli nga makasi bato église nord bagangeli nga makasi ba centre pe ba silike ba centre ba sepelite na ko bango bo eskisi nga PV yaki kana kiti bo limbisa nga vraiment na sengi vraiment milenfu na sengi milenfu makambo ane loba mate so na loba so na yebi yango po na za mama bo limbisa nga na répéter yango souté na loba souté sans consentement na mi. Mais nous avons lobby Prince Babezo Monsieur Loro, il a regretté maman et donc papa n'a nzora lobara bien pourquoi pas y a lobby la Prince Babe. Ah lobby l'album na bango. Oh ngana ni attaque ta na mise prise lobby la ngwa bisa tombola ngo likolo. Ah lobby na album na bango. Mais aroya po bimse énergie pour na moi. Te asala ngo te pa osenga mbongo. Ameka ina Vodacom ayiko senga biso. Moi na senga mbongo. Asenga mbongo na Vodacom. So ka ite ka senga mbongo. To dingi bato ba osenga biso mbongo te. Biso samso na mbongo te. Osala before personnel. Aya na été. Mais so ya ofele aya na. Aya ka te. To na besoin mutu te makamna biso Cécile. To na besoin na bango te. Biso saka mama na Prince Aleki na succès. Musika. Oh, dans lelo pena maniki alobaka bien dans sa promotion bien si s'agit na bina na mayaka si s'agit na bina na salango na sali clip na binit na salango on a clip après c'est pour bina na ngape na bini ko ah félicitations ba bébé Manique de John mais clip on est lengue aigle de Kawole Tozo balancer manike balancer kala bina balali mabwa ki ope pongia ba bébé loketo manike de John aningisa loketo na bika balali ya ba bébé Manique de John mais mayala na pesi ombote lisusu ya ba bébé moko bandal on est toujours ensemble hein donc tous ensemble na voilà Manique de John pour que tout soutien na biso étape oyo message moko clé na Kishinjora et puis na bateau ba romona mabe envers Kishinjora message clé za kaka nga omona nonga mabe mona nga malamu nga na talaka oyo nzamba omona nga nzamba mona ki na pese ba konda asemoke nanga donc merci na nengo semokai nanga le na kufela ki na pese ba condoléances na pese makasi osemoke nanga lisusu charge ça na mutu na mais biso to balancer na voilà balancer bientôt vous êtes disponible na ba plateforme nyonso mais n'habité maniqué de John Fally parle maintenant de Fally Poupa ou te ko livrer mo bangé na concert lobby hier na Pullman $300 ben pression na onana par rapport à Triwana te prix nga na lo balanga za normal ko pesa un concert à $500 oh wana eza azo salela tana oui azo salela tana na mona ki bana JB na kati yango wana nde bolingo ba Suraya na Abraham na mo yango wana nde bolingo ba okitala makama papa na papa te papa leki na papa kulutu ba swana na biso bana to eko soutenir papa parce que bana wana JB pia na présenter bango Fally na ndako na bango tan Fally banda okende bana malamu bango wana et puis félicitations mais ngai nde nazabwe nazotinda ka message en tout cas aigle na mariage ya Ken peno bana ngaso likambo ezali na lukayo na lukayo na sola na yo na ya na réseau te naza blessé makasi na olukaka na kuta na yo na sola na yo poloba na ngo bisoko za na problème na nga na miso lukanga nga na place na ozwelo te o bloquer ngai na olinga na sola na ta mukie oyo katanga to répondre nga te oyo kanga po ata likambo na eza na kimia po nyonso so na bina bandolo ba makambo wana ba na fingi yo na fingi ba warrior boye yango na lingesa mate wana ina sola na yo Manicol nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan Les cipots se une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines.
Les cipots, c'est pour les fesses. Uniquement, c'est pour les fesses, mes bébés. Uniquement, c'est pour les fesses, oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, ye solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazoko ko démarrer te. Faiblesse sexuelle, endurance ezate. Bazoko ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Na bien bon internet. Mais ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenge akosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na site te. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Bassin yo et kokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo, neti mwana 12 ans. Benga, ozo solution. Gou! Manicole Ndekolo Masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi Maman Nicole yaga, yaga yaga. Yaga yaga. Manicole yaga. Donc nalingi na sola na ye soki message ekomi en tout cas bato botinele message na besoin na sola na ye moko ayoka ta pour 2 minutes parce que aloba nanga soli kamuna na ona réseau so na banelo ma réponse ba pesa nga ah nande ba dimna nga ezala ke ona fingi yo ba wario ba lingi soute ba wario ba oloba ezali kama ba wario te ali kama bureau OK bureau ya effectivement kaka makama ngwa kala e bandeli isusu mais moto apesi nga réponse na ndima te ke koza ye alors ngai na et pas fallu na ya volontaire na contrat na sala na victime te po na ina sola na yepo na olinga te muta finga nga na olinga te muta loba na po batu nyonso ya internet muta ko kanga na guerre azate nga na la godier na ba vrai chasseur na pe na woman king so bito bandi chasse na okanga yo na okango pe na kango na bandi benda yo wana za dona nga mais na boy tant tokendaki makambo tant tokendaki l'air concert à martyr awa fallait yamba ngai bien mais bato libanda babanda ko finga nga bo fallait botika yango na lingi te mbalo eza ndenge ezaki liboso na osika pot nyonso na loba awa mutu alobi na nga mabe a bomba mukila et comme maman ki na réseau alobi na fali eza na lobi na fali on ina solo na fali na expliquer makambo ndenge lekeli pour mai pene ningani mai sopani oh dans mabezali déjà mabezali ngana yanga moko na ya volontaire na bimi boloko awa warrior na warrior place nyonso na kenda loboko bo ngana warrior so na tang na sola na wata na baka na warrior na zaka hypocrite te yango hérité ya isa bat nomoni moi si aza hypocrite te boyoki hypocrisie te yango sentir que muto sono ya solo mais Aigle makambo ezali likolo ya billet na ebité boyoki langa jalousie pona nini na ebité ya prends ça outa wapi peut-être yango ne prends ça outa wapi abeta na la team prends ce temps abeta lisola vina abeta nini abanda héritier wata nani a voyagé ça mutaliboso héritier et bon sikoyo nzete musisa yango na soigna na soignera na latin po musisa ya mwana ngeza kuna po nzete tellement bien il faut musisa na ngeza mais oui musique na biso ko yebi combien de temps na banda ko solliciter héritier te prendre ça banda sama kamanda simba te mais bana comment société ya wana to sala clip mambo yango ne so simba ye wana ba yebi ya yanga na trop spirituel makam susu otala on prend ça beta na prend tia longola complexe ba sala minene po héritier betise na Atlantique au plein. Et le monde est complexe, na 17 ans. Pourquoi pas au quoi? On a bêti martyr à quoi ya te? Osomona. Ya. Ngana zaka hypocrite te. Musisa wane wuti kuna. Mutamatisa ye avia ke na Angola, bazwa visa Angola na passe a pesa ye goût ya musique za wata. Avec te musique na réussi. Wewe sawa. Il faut na razaka, il faut na sopera musisa na mai ezaka solide. Ezaka solide. Te na boite mais musique na biso ndenge tambola. Tambola bongo te. Les conflits des gens ce sont pas mes conflits. Moi j'ai signé un contrat nulle part.
Vous comprenez? Fali c'est le père des enfants, à Beta dans le quartier latin, Fali a tika tourné à Kunda Babia Ayana Babia Tikishasa. Dans le bango clair. OK. Dans sa reconnaissante envers lui. Dans l'ingate place dans sa muta finga Fali. Oui. To bandi succès a Fali ba manka ke respect to ye a wangana ken pe na koti singa na yana na kanga minoka batutu na kadena kanga so meki na Fali na obima. Osomona. Alors na comprendre te bureau wana bango ba ke na ko senga Fali ngambula na mona Fali kaka na mona ke na marti. Na senga mbongo te et le côté to sala kaka leader na biso azala likolo azala à l'aise mais na comprendre bureau wana te basaka ke le côté baza wana kaka ba flatteur ko senga nani asaka na boloko pona victime. Je pense pas. Album ebimi awa bato asoba na bimi ka boloko yala nga babela nga mani ke de choni yala popo yala bat osomona alors bureau likamni na ngai yango na ina sola na président na mko nga na ela mkolo orchestre yana ba imbalo na oloba po makambo so na mina lo makambo leki awa bato bana fingi fali OK mais na oloba ngote na sola kana fali na so na lifa ye moko après na bisinga bi so mukongo na ko pesa nga problème te nga na ebolo nga sala succès maniki na sala succès orchestre te OK nga na maniki na sala succès ya maniki tamba bela Manic de John babela nga mutu te babela nga Manic de John. Alors warriors ce sont des guerrières, c'est un nom. Yango na bina oloba te so na bina loba po de na la na oloba te po makamba liboso e banda kaka na boye ba osala nga mabe ba osanga mabeta na yo loba et comme na fingi fali. OK. Ya mbalo na ozona bo longa ngati na swana fali. Na baki lobi na okofana ndako na ketchup banda tongo tipo ko liboso aport. Tina kuta na fali boye. Tina kuta ne boye na soli na ye. Yango bat ba so message aigle na besoin na sola na yo. Po na boye za la mal interprété. Po na boye za mal interprété na respect nyonso na pesa ko. Ba blesser nga likolo ya billet. Ya billet concert. Message eza capté dans mon tour okuta na vidéo comme c'est la mo fali likolo ya billet na loba ki on peut pas MK likolo ya billet kaka pona nini ba manka ba respect nengwa moi j'ai 48 ans na mama bana na mukolo na kondi mani ki akala na ye yote na kondi mate muta fatanga na kondi mate muta fatanga na ke boloko bato ba pesinga ba mbongo eza ko bato na sate bato nga na fanda na flat na futa chaque jour $20 muta futa flat nanga goga. Ça fait depuis décembre na maté mutafuta ngo goga. Chaque jour $20 mutafuta ngo goga. Na sala na orchestre n'était. Afuta ngo parce que tu as ba pire. Par amour. Par amour. Est-ce que na so na lobi ngo lelo parce que motema na ngeso bana loba mais ma conseil na so baba ki na kuta na kana fali mon expliquer ye nde ba mankelenga respect. Ne ba finginga ne ba ndo sala ne ba bengana ngata ba bengana na sika na yana loba bina manke so na lobi ba na susika tano ba ke na loba na loba te na kuta na fali na loba pa na ye moko mais tu ba ta komba birongo te na loba te bo yo tant que na so na fali après na yo relater binoti makambo lekaki po ba wa yo so ya onda ti ba yeba ozomona ba yeba yo za no foti ba yeba mabe uti na kati Manique. Yo mo conscience no ils ont reproché na quelque chose peut-être ya mabe et au sala ki ba bureau pe ba koma ko inviter au bongo. Peut-être aux un lo mo jalousie. Na succès ko le kabango. Ba yo kelanga ko le kabango. Ça jalousie. Bino ko kina ko le kabango. Moninga pa fallait na ke répétition. Fallait yamba ba to fils bo mona nga. E bongo siko. Na kenda ate? Baba semba il faut ba kena ba ke so ba pesi mu ko ba pesa $100 ba pesa 50. Nga tala ngote, nga tala Manique. Théodore Lito, aigle de Kawele. Aigle de Kawele. Yaya. Na olobate bobo na finga ki leader. Po bino, yango na ba poser une question na sila na répondre bobo na finga isila. Yango na baki na bo so na ba piège na bino. Yayo ko marama. Yango ko makama be yango na so na leader yemoko aza chef. Atala pena est-ce que ba répondre nga bien to mabe. Hémorragie. Pour le bac en habitant ba salo mabe il faut lukanga lo bango boy bo soki problème ezali lukanga yi lukanga ko koloba na réseau te lukanga ngande kolo orchestre. OK. Voilà, Manic de John Fali pour Patomoni a annoncé date mususu na showbiz $500. Impressionnant aussi rien au Manique. Ya on a lobby en awata ça la tana so ba beta ko na bi est-ce que na ba écoute te yo mto bisinga mais na lobby concert à 500. A annoncé date musu na showbiz après Pullman Hotel a annoncé show. Mais autant beta concert mo ya $1000. Tezaki libanda. Kasi bon libanda kasi il faut d'abord les bien comment commence par soi-même. Il faut banda pèse chez soi.
po balobaki o akoka epa na ye te akokaka te bamama mabala nk lux akoka te yango siko abeti ya 300 abeti ya 5 po lakisa na mabe na ye pa akokaka abeti ya martyr asala ye plein après on a stade Massamba Débat na Brazzaville m'impressionne aussi sur yango stade Massamba Débat po batebele babi Massamba Débat za martyr te kuneza Congo Brazza Massamba Débat yana pana martyr na Massamba Débat martyr eleki Massamba Débat oui martyr eleki na munene mais balobi kuneza mboka mususu kuna kuta otondisa po kuna balingaki mingi kuna ya libanda bamona afali nzambe awa kutu nde baba tondi maiteke no martyr etonda OK akasi kuna kuta otondisa mais n'habité le 24 juin fait rigolo dans le stade des martyrs te babia changer date oh Babia changer date. A changer date comment? Babia changer ba témoin de Jéhovah baluaki. A changer na bisu date a chete mais babi date ya chaki ba témoin de Jéhovah ba ozala wana. Donc c'est que après ça non conscient te toi. Ya te na ba ki obenda makolo. Oh. Bongo sikoyo victime on penjo azongi azongi victime. Charlie pense ba Njoro azongi bon temps on lobela na film ba lobela azaka na quartier là. Azana ke ba bengana ki ti ko ba bengana ki na mungamba. Nani Charlie pense ba comment benge warrior. Ye pa como komisa fali. Charlie pense. Siko batinyo so ba finga ba ye. Siko omona ba opesa ngo valeur ko le kabiso batozaka wana. OK. Défaut na mosiko yango wana. Défaut ya victime yango wana. Ba opesa ngo valeur ko leka tang ba ofinga maniki azoloba. Tang ba ofinga ba maniki azo défendre. Mais tang oya ba opesa valeur ko leka maniki. Ya to stand 2023 yango 2023 photos zo makambo eke de kawele photos zo makambo et Théodore Lito. Baba ki makambo donc voilà. Chimène Lopez qui est Kardashian de Bruxelles. Bah le bitoza ensemble. Na Paris wana nani susu zao. Aminata Eze, Willy Moucheni Koda Mboka. Bo joli Mayala masangwa fa. Joli Mayala lobaki déjà wana madame. Madame. Joli ko zangate. L'autre on a conférence de presse il y a Claudia Bakissa. Voilà. Mais Oscar Maritou passe pe la musalo sala ka millionnaire en kilote. Oscar Maritou oyo ya Frank Stemai. Oscar Maritou. Namona ke millionnaire était mutabwa ka nani Lekechu. Lekechu millionnaire en kilote papa. Mais millionnaire il faut na sentir nga ko tanga boité il faut na sentir. OK. So na sentir Te ya peut-être ko tak ndeko lobi boyo. Oscar Maritou millionnaire en kilote ba on sekanga na otambo makolo nga singo sombela nga marque X et na ka $3000. Ah bon, on a des filles Oscar Maritou, nabi yoza millionnaire en kilote. Merci aussi à Kalo boutique Pomba Swag charge ya mboka molati sia Congo et puis aussi alors KBA alors KBA donc tozana na sinkin oye pa alors KBA biloko ya kitoko au catch au chemise au culotte non on s'est retrouvé. Voilà, merci aussi à Pèlerine Mwanza la pèlerinage et puis aussi à Dada Ulungo na Suisse pour la benga maman sociale. Un grand merci aussi à Hervé Lukusa, un Canadien déplacé maintenant au Canada. Hervé Lukusa Gogan, merci aussi à Hervé Gogan Mboko Moulatisi à Pierre Delix. Merci vraiment la bateau tout ba disposer qui tombe pour Orlando biso Manique de John mot de la fin na yo. Mot de la fin pour na lelo ezaka katolinga na kaya solo. Chanter ça derrière la caméra babi fils Nzuzi. On est ensemble ba bonne nos Afrique l'actif na linga bino mingi. En tout cas, on est ensemble. Ba warrior na pesi rapport na kuta na lifato solo parce que maye ningani makasi. So na lobby kambwana abo bana fingi fali. Non, on a préféré na solo na merci. Voilà, merci surtout na abonné nyonso ya Afrique Elengi Télévision. Merci na bato tout ba continuer ko pesa biso confiance, beau partager, beau commenter, ba vidéo ça la biso énormément bien. Merci surtout na bato ba soutenir ngai. Bato balingaka ngai, merci à Dada Ulungo na Suisse pour la benga maman sociale. Merci aussi à Laurent Lorenzo na dribble na Irlande Motema El Chanto. Merci aussi à Hervé Lukusa, un Canadien de plus maintenant au Canada. Merci à Pèlerine Mwanza la pèlerinage beauté plus l'argent. Et puis ça Titi Bilonda à ma bénédiction. Merci aussi à Megra Mangwana les banquiers sans oublier l'équipe Mobimba ya Africa Elengi Télévision. Merci aussi à mon fils Curtis Chimpi Mwanza. Bientôt là, Azo Koksa 7 ans d'âge. Une année de plus, ça s'est fait mon bébé Curtis Chimpi Mwanza. Merci l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Merci encore une fois à Mike Lokamba, l'archevêque pour la confiance. Merci à Richard Tessa derrière la caméra et puis aussi à Fils Moutoro Nyoko la réalisation en Afrique Elengi Télévision. Merci Naba confrère Naba concert Nanga Nyonso tout mon bongo au prochain numéro. Archevêque.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.